Mbotendeko Félix wazekwa ozali moyembi monene batebele bayebio ozali sikoyo na kanisi na Ekolo France. Oui, mbote mingi deko Antoine Roger Bolamba. Matondo mingi pona ngonga yozu ya osola na bisolo la kala Amerika. Bongo lelo to ko lobela nzembo oyo ozali ko lengela na studio ko bimisa mikolo ekoya na kombo ya Demi Vida. Me yambo to lobela yango meka ko se présenter na bandeko bazali ko landa biso ba Félix wazekwa o bayebi déjà to Félix wazekwa azali nani? Oui, Félix wazekwa, on a artiste, musicien, écrivain, vraiment bon, je n'ai pas retenir la mingi sous casquette ou un écrivain, parce qu'elle a eu déjà occasion de publier. Donc ngai ko se définir le quoi la musicien mboka RDC d'origine quoi. Voilà, que parolier, puis la salle radio surtout dans ba texte ngai, on va penser ezala, autobenga ba proverbe. Ngai na benga un verbe. Parce que je pense que occasion tout ça dans le lelo ya kosala banzembo ba yo kakana ba tudele, il faut tout profiter nango pour tout faire passer un peu ba message aux alliés très important. À part aspect ya ubini sabatu, ba yebinga na danse wana fimbu, mais ça va toujours peine à continuer au salaire fort na ba texte na ngana lobaka ba phrase oyo ekotika na bitwa batu, pourquoi pas etika la paix et diriger ma vie à batu mususu. Ezali bongo na kaniti to kota na bozindo na yo mukolo mususu to sala émission vraiment spéciale pour na kolobela Félix wazekwa mokuwa bongo, en tout cas bat bayebi yo na makambe bele osala ko za makasi na chorégraphie oza makasi na nzembo oza na makasi na kokoma, donc to ko sala émission spéciale kasi lelo to lobela Demi Vida oyo bimisi mikolo oyoyo disons eza na studio oza kolengela yango meka obetle biso na lisolo na yango Demi Vida eza nini? Oui, Demi Vida ezali espagnol pona bango ba otanga ngo Demi Vida, donc pona bango veza lokola ma b. Donc Demi Vida est l'axi de ma vie. À constater qu'en fait ta vie d'un to saboyer mutu azala toujours marqué dans les moments de vie naye. Mutu akoza la marqué na relation mo boyer azala na moi si to azala na mobali to azapeka na yekaka, mais oyo mona mapena ko remplacer da to ko remplacer na yeme oyo a marqué vie naye. Donc on est très important, tout le monde a même na école primaire, on a aussi sa classe mais otikana na kombo ya koli, mais otikana na kombo ya Molakisimoko oyo a marqué bo mona na yo. Ay ko za la sportif, ko za la politicien moko boye. Alors nous surtout na lingaki parfois to se rappelle na ngo o to bosa na te ba oyo ba marqué ba vie na biso. Ya ngona na zo sala nzembo wana album fait za na ba nzembo belé, mais za na nzembo mona kati wana ya ngonde ko mona ngo Demi Vida wana. C'est-à-dire possibilité wana ya kokanisaka toujours mutu to biloko na utoloba wana oyo e marqué vie na biso. Je pense que c'est très important. OK, c'est très important, mais pour nani oponi yango ezala na espagnol oza polyglotte o lobaka balangue belé? Non, c'est-à-dire que Demi Vida wana dans un souci moko sona nina bimsa album eko kombo nango ko za eko ka ko la prononcer na bikolo na minoko belé. Souci nanga pesa ni on a souci mon plus phonétique, mais en même temps idéologie wana pe ya de ma vie oyo ya vie dangai ya on a Demi Vida, c'est-à-dire souci wana ezala kangai à chaque fois dans bimsa eloko, pourquoi pas so eko sonner bien en portugais, en espagnol, en anglais na sala banzemo lokola ba I love you. On a le lobby anglais, au moins on a besoin de sous-titres en lingala, en français. Les autres soucis vont plus phonétique d'abord et puis ils ont cadré bien à thème on a ça abordé. Inspiration oyo suis yako bimisa Demi Vida et puis album banzembo ibeleza na kati ndingo lobby oza kolengela mais meka yebisa biso na nos motivations na yo uti wa pi wana pour mona que non, il fallait quand même amener les gens aussi à réfléchir sur ce qui a marqué quand même leur vie. Oui, c'est-à-dire que na ba vie na biso neto vivre boyer eza lokola mutosa na baboti, mais surtout ne biso batozo ba occasion on yana bamboka bapaya on za na baboti na yo, il faut quelque part oza na moi symbole on anda ko rappeler ka wele musu ba parents na yo. Pour moi je pense qu'ils allaient bien. Ngai tant na zaki plus jeune, na zaki na mimoko malheureusement kufa. Yende alaksa ngai enfin ba déodorant. Kuna okanisa yi alaksa ngai déodorant moko boy azaro. Mona na ndako na za na azaro wana na pakola na ngote, mais zaka wana pona se rappeler na yi. Pona se rappeler na sens et amitié. Voilà. Donc je pense que mutu musu na ndako na yi, leti biso totika ba parents musika koza na moi symbole moko boy. Tant la mugi otali le bi, pa fallait musupo tinili bango lokote. Pa fallait musupo bengi bango te leki moi tant. C'est-à-dire ali ba façon moko ya kozala na ba repère. Mutu a marqué yo na vie.
ozolobaki omarka moto amarka yo na vie mais le mosu obengaka ye te ozokomela no mpe ye te to fait bosana ye. Je pense que par rappel wana au-delà ya maloba so tokomi sango so na basymbole na kopermettre biso tobosana baoyo ya biso te. ezali bongo meka omoni yoza moyembi tozolobela nzembo tokobetango lisolo kaka boye te. Est-ce que moyen ezali opesa ata mwa appétit na bato baza kolanda biso bayoka demi-vida ata mwa morceau moko ya mwa moke? Bon, eza un peu trop tôt. Ah, ok, c'est bon, je comprends. Trop tôt, Roger, voilà, donc, je comprends. Mais, nakati ya album wana, nazo prêter nzembo moko. Je pense que, ils marqué mingi ba Congolais, comme on a par nangai. Par nangai. Ezali eloko ebebiseli biso Afrique. Afrique le blebi pona par nangai. Donc, mutu investisseur auti libanda yi, azana posa, le mususu yo ministre o signé kaka, o ya sali samboka na yo. Zotu na susu par na yo. Est-ce que par na yo ekozala esengote ne baninga na bakozwa courant, mai, to hôpital moko boye. Donc, malgré loko ou bali basali la ole mususu gratuitement, ozotu na susu bonga ngamo suko par na ngezani. Dezolwa kanyaka. Voilà. Corruption. Voilà, donc je pense que eloko wana nde ezongisi bamboka na biso sima. Ezozongisa Afrique sima. Boni. Parce que ngai personnellement na yebaka. Mokomuso na ya na aéroport, nazana ba biso ya Kisasa. Sana bakoli somoko ai wana neti aide yo pona omema bakoli wana bazotuna ovyo opesa ngani epsitika na zomona sadiki yo mo proposer ngai service na nano kuto sindi ba bagage ngo to tuna na soko swani. Donc likamo ya par na ngai wana soko atuba le peuple congolais comme le africain yo so à réfléchir nango omona ke demande ya ba par na biso wana osenga na yango nde biso Afrique utakoza na intention ya malamu. Même le lot mutu musu sakota la bon Antoine Roger Bolamba comment on a pas moyen. Alors mais la richesse na yo wana bo par na ngeza kanini a par na ngeza bité ya komo lo ba benayo. Voilà. Donc soko mutu alingia se retrouver même place où a singele ko se retrouver te. Voilà. Donc même na parcours ya vie ya mutu te. Donc mona mutu sa solo ba mabe ya mutu ezaka po a profiter na part ya mutu wana te. Donc ali nze momo eza très philosophique, je pense que eko aider balde wana biso tango ba yo ka contenu ya nzembo wana. Wana peza mo très tôt pour boire que la biso tamo iloko. Tokozela. Wana nyoso na kati album wana demi-vida. C'est-à-dire que nazo sala en sorte que nabimisa album kakate pona ba mélodie ya bien des messages moko ezala. Na sepela na nzembo mo na bimisa que devant le peuple. Peuple c'est na kolia, la kolata, ya quelques années. Voilà. Omoni ke nzembo wana lelo etikali référence etikala référence pourquoi parce que ba besoin na tchana kati nzembo wana yango eza ba besoin quotidien eza ba besoin mikolonios. Voilà, donc je pense que lelo oyo on a besoin de prendre en compte la émission à réseau dans les médias dernièrement na yoka yango même l'assemblée biso na niveau ya mboka. Je pense que tant basolo ba ningo wana comme a dit wase ninga wase kwa lobaki que devant le peuple, je pense que souci la ngande za la kawana pour faire réfléchir ba de wana biso. Quand ndenge yo mukolobi il faut ko profiter na espace o bino bozana yango na opportunité bino bozana yango ya ko sensibiliser bato na nzela ya banzembo dela ya ko binisa kaka to ya ba jouissance ya ndenge mususu oyemba pe kitoko l'amour mais en même temps oza ko yemba pe pona ko éduquer masse ko éduquer population mais ba motivation na tango yo osalaka yango ndenge wana inspiration oyo wana ya waze kwa réputation na yekenda mukwa bongo o réfléchissaka mingi potanga pe mingi ainsi de suite mais tango osalaka yango ndenge wana yo moko na motema ba attente na yo ezara ndenge nini tozozela bato baza koyoka yo ba recevoir ba message na yo wana ndenge nini? Donc vraiment ngai Antoine Roger souci na ngezalaka mutu na sombi poisson ezoko ne komi boma mais tanga yo kinze mona yo aboki poisson wana c'est ça. Donc na lobi on d'une façon imagée pour on l'axaké na zelaka mingi baloba na ngai to o ngana zo sala échanger vraiment ba vie ya bato. Moni mutu mususu azana étape moko ya vie na ye azoko franchir te parce que azaka na ba renseignement ya mabe soki nze mo pesi ba renseignement ya malamu moni ke mutu wana a progresser. Voilà, ça dit que ngana yebi nzembo etikala na mutu ya mutu parfois libela ezana ba mélodie mususu lelo toyoka ngo tozana même na 70 omona ozoyemba yango mais une fois na période wana ba parents no ba pesaka yo conseil moko boye obosana na yango mutu ko obosana même mongo ya ba parents na eto ayoka ngo lisute ayoka mongo ya musicien moko boye
yamona anzembo fozela mituka oyo ezomema makanisi parce que mwana mosusu akola pele musula ba parenté ba para ba kufana bango mais du fait kazala fanatique ya artiste moko boye contenu ya banzembo na ye sali kalinga pe place alinga pe makambo pele type un jour comme moto la vie donc nous allons le ba para mo ya substitution quoi na ngolo bana na itena lingana na kolo bango ndeni nous allons ba boti moko boye ça dit que toujours voter mwana moko yo botité les ndengi wana donc wana voilà donc wana vraiment il faut tout réfléchir à mingi tant toujours aux chance wana zobinga ngo chance quoi ya kokota na studio et on a ba moyen obimisa nzembo matondo mingi wazi quoi parce que au moni to komokoma na suka ya masolo na biso dans 30 secondes kaka to yokaki na demi vida ba verbe ya sika o nzamba bimisi mikolo oyoyo yolobeli yango ba verbe ngo eza ndenge nini wazi quoi te parce que moni ngala lingaka toujours moto azoyoka nzembo ayoka maloba oyo bana botangana na yoka te yango ndoko yoka na derevida matondo mingi wazi kwa pona ngonga yozu ya kosola na bisolo la kala Amerika ndeto solo na yo lisusu sima tango demi vida ekobima. Merci beaucoup Antoine Roger. Au revoir.